Bah bonjour. Le toza lundi le 24. Lundi le 24. Lundi le 24. Yaya. No lingana ya live. Malika na lobaba. Omoni basuki oyo. Mwe mabandi nanga. Bamongo batikela ngai héritage. Bo contempler nano suki oyo. Contempler. Mbuntu oyo. Moi si alongwa boy. Nakoma neti nani kaka. Yaya. Lundi le 24. Nakoma neti nani. Baya moi si chemise oyo robe oyo ezali. Lundi le 24 juin 2024. Lundi le 24 juin 2024. On a besoin de biloko. Kobanga te. Ah, toi, liboso na biso, Mabi, stationnement interdit. Yagola, nazaka na adresse na mboko. Yagola. Bato les abakuluna, nazalaka na adresse na mboka oyo. Lundi le 24 juin 2024. Yagola, olekinga na kitoko. That's it. Olekinga na soin. Yaya. Si réellement olekinga na soin, il faut na mono na bagi na liboko. Il faut na mono na lopete. Il faut na mono na garage. Et pas na Yagola. Ici, c'est chez moi. C'est chez moi. Allô? Ça va? Vous êtes haïtien? Haïtien, africain? Haïtien? Ok. Congolaise. Mais ça là, les travail là, excuse-moi, je suis aussi youtubeuse. Je fais des contenus sur YouTube. Ah oui. Bonjour, bonjour les amis. Vous appelez comment? Viginal. Moi c'est Je t'aime. Enchanté. Je te vois souvent là-bas. Ouais, donc ça fait comme 15 ans que j'habite ici. Ouais. 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 Ça c'est chez moi. Ça c'est tranquille. C'est tranquille. Tranquille et puis il n'y a pas de Congolais là. Je voyais une Haïtienne là-bas qui est mariée avec un Québécois, mais je ne sais pas s'ils sont partis là. Ok. Mais je ne les vois pas là. Ouais, ils sont partis. Bon, dis bonjour mes amis. Je suis très bien habillé, j'aime ça. Là. Ah bon? Merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez déjà une fille comme africaine, comme copine? Vous êtes marié? Excuse-moi là. Non, je ne suis pas marié, mais j'ai déjà une africaine comme copine. Ouais. Congolais, camerounaise? Rwandaise? Ouais. Ah ok. Ouais. Rwanda là-bas, est-ce que tu vas aller là-bas parce qu'il y a la guerre là-bas? Ouais, je sais, il y a la guerre là-bas. Donc, t'as dit, tu avais. Oui, j'avais. Ben, vous êtes séparés? Non, on s'est séparés. Pourquoi? Moi là, je pense que c'est toi les problèmes. Non, c'était pas moi. Ben oui, je sais. Non, c'est pas moi. Ça c'est mon ami. Et regarde mon ami. Allô? Ça c'est mon ami. Allô les amis. Je pense que c'est toi le problème. Allô. Ça va bien? Ça va? Excusez-moi. Donc voilà, je suis chez moi. Je suis avec les amis. Ça c'est le bon gars. Tu sais quoi? Il y a des gens qui vont te contacter. Ah oui? Ben oui. Parce que je suis youtubeuse là. Ok, tu es sur YouTube? Oh, non, ben, je vais faire les YouTube, mais je vais mettre ça sur YouTube. Ok. Mais s'ils demandent de toi là, populaire. Mais s'ils te demandent est-ce que je peux venir, parce que je sais que tu es sur les points là. Je vais être là tout l'été. Mais maintenant tu n'es pas marié, mais tu as quand même une copine. Non, je n'ai pas. Pourquoi? Eh les amis, regarde-moi, beau gars comme ça là, il n'a pas de copine. Moi je ne crois pas là. C'est la vérité. La vérité. Peut-être un copain. Non. Ouais, c'est vrai hein. Peut-être qu'il n'a pas. Ok. Il n'a pas de copine. Peut-être qu'il a un copain. Non. C'est moi son copain. C'est toi ton copain. Tout le monde, on t'aime, je te... Merci beaucoup. Ok, on se retrouve. Tu vas voir ça de YouTube. Hein. Je pense que c'est lui le problème. C'est lui le problème.
C'est lui le problème. Bye bye. Bye. Donc, voilà. Libala. Ezara beauté te. Sinon te ngana bala te. Kasi wo finga ngati. Na longwa be pona koma nani. Na longwa boye pona koma nani. La sumbunère. Oh mon Dieu. Il a pris tout. Donc voilà. Lobby déjà mardi. Lobby déjà mardi. Bolimbisa. On a tellement stressé. Après 24 ans. Et ça comme moi bien. Bah bonjour. Au Jali. On a besoin de localité oyo eza nango. Na oumi la penzati. Na koumi la penzati. Comprendre. Bah moi c'est kitoko beauté extérieure. Na beauté extérieure na intérieure, c'est deux choses différentes. Ya kolinga teke obakete mobala na za mobali ya jar na ngati. Moni mobali lokwa mobala makwakala. A jar mobali nga na lingakati. Et non vrai bébé boy. Non vrai chéri boy. Et loba ya ben. Ya ben mbungu na kati ya Canada na Montréal. Mobali ya bato ya mama na biso gode mbungu. Ya pona beauté te, apona pe mbongo te, mais apona mutu. Ya ben mbungu. Moi sino gode mbungu, apona mutu. Atala ben mbungu ya ngai. Oh tata ketuti. Bozui panique be poani. Voyage nange ko pesa bino liboma bende nini. Voyage nanga eko ko pesa bino liboma pona nini. On peut faire ça. On peut être paniqué comme ça. Poani. Donc bino soki bokanga ki voyage nanga te ti ya koya poto. Donc soki bokanga de voyage ya kozonga Kinshasa. Ya mwasi. Voyage à mama top et salibino liki zungu. Sorry. Yagola. Voyage à mama top et salibino ki zungu. Yagola. Na o mwana mobala benga ka Zuma. Zuma. Tu te rappelles la histoire ya Mireille tragédique. Mireille Bolombo. Soki Bolombo, soki Molongo. Zuma. Yo muto finga mama top ete ni mama Milo. Tango zolo bake mama Milo aza. Mais mobala bengisie na poto. Zuma. Oza mulunge akosakana tie. Yagola. Yebisa pede ya président na bino. Non zela ba plainte na yi. Dossier ango esisi na note. Asisi na komonte ango te. Président. Ofingi mobali na nga. Tokena yo tina likola ngomba. Banano kofuta nano. Passion alimentaire. Yaya. Tala bato bandundu oyo ba divorcer oyo. O mona ka vie moko ba no mone bele alata kitoko azo soki na ba makamne a komi divorce. O komi divorce ndeni. Ok, so komi divorce ndeni nozo kokobala ka te ti lelo ti bubu yai. Sam na ikiko na yo muto zaka ba president moko songi mobala zaka atia kimia na kati ya esika ba moto ezopela basi ba opelisa moto balo bakake soso Sylvain alobi ki ayebaka makambo yo mida nani basala kate bo yo kibino moko na tila bino voice po bondima lisusu Nakotumba bino na makala. Omoni afana kende. Nakotumba bino na saki ya makala oyo. Pam sinanenga Kinshasa. Yebisa bango nakotumba bango na saki ya makala. Biso makala na biso saki na biso makala yango. No tumba bino na saki ya makala. No fanda nye po batu bo pekisanga. Me bo tinda ngai. Nazo fanda nye.
Yagola, ndekona yo Kenya, soki Kenya, na Canada. Ayebinga, alanda kanga, ayebi barando. Botika mwana mwese batoza na kati ya foi du sud. Yagola, ofanda ka na fin fond, na skatsani, soki na skatsani, soki na nina, na foi du sud. Yo update la biso, lindo na yo buka na poani. Ta mwana mwese oza na mino, okasa vampire. Ta mwana mwese yo, naleke na nyasa, bozi anona kene no kozwa, nini na likolo. Naza stressé, Bon comprendre que stress à voyage. Na foyer, ba benga na mobile na foyer ko sumbeleki. Sumbeleki. Nga boye elongi naturel, wasi bise, utombole nga sali peka na yo, na sentir pena ki makwaka na pesi defit. Oya motende ni bolo la mama 70 ans. Ki zengi wa bota mana mwana mbwa. Ni toyi ya bakonzi. Président Yoshua, je te salue afin de m'accader bien. Bon, yo, ta province, quand il y a ma salité, maman génération, on a quitté sur ma 40 âge, donc comme une génération, moko. Non, l'élite, on est là. Au monde, on est là, on a un socola, jusqu'à fatiguer. Si la l'équipe belle vie, si la l'équipe, si la l'équipe tata, si la l'équipe, papa, dirigez-moi à la bonne lesbienneté. Zela Bozes. Oh my goodness. Président, soi-disant président. Est-ce que vous avez makambe kende? Président, anana sous-sol. Dans 2 jours, pepo, kumbana biso na pepo. Dans 2 à 3 jours. Président. Oyokite. Bon. Ma chérie. Au moins ndako ya mobali nanga. Naturel, aussi bissé, ou tombé dans sa lipeka na yo, na sentir pena ki makwaka na pesi defit. Oya motende ni bolo la mama 70 ans. Ki zengi wa bota mana mwana mbwa. Ni toyi ya bakonzi. Président Yoshua, je te salue afin de m'accader la litoyi ya bakonzi. Litoyi ya bakonzi. Oyokite oyokite. Na foyer. Ba benga na mobile na foyer ko sumbeleki. Sumbeleki. Nga boye elongi naturel, wasi bise, utombole nga sali peka na yo, na sentir pena ki makwaka na pesi defit. Oya motende ni bolo la mama 70 ans. Ki zengi wa bota mana mwana mbwa. Ni toyi ya bakonzi. Président Yoshua, je te salue afin de m'accader bien. Bon, yo ta province. Afin de zela, oza pressé ko bébé. Wa pressé. Président Yoshua. Afana na kadena bon na ebite musu kombo musu se bimisika musu vili musu se bimisika na Canada poto yebi kadena kumba preso to yebi kadena te mo bimisa mosika na tuni kaka président bo bimisi kombo ya kadena sika yango yaya ngana na ba bombe moko do veli ke soto ke na palais de justice aux avocats côté nini au sala nini passion alimentaire est-ce qu'on futaka moi si oyo bengisaka na Tunisie est-ce que bozane ti lelo soki moi si mutasalaka kindumba soki yonde mutosala kindumba pona ni to pesa bango histoire na yo ba beta ndenge yo moko betela yaya nazana nga prête à kokufa na prête à okufa. Moi si yo fana kanena kati ya ndaku azaka nani ndeko na yo pona na ba coordonner so botindela ngai na série ya makamba mama ya Ardi Piana. Ma chérie, ma chaoui. Président afana na kadena. Président afana na Canada te me afana na kadena.
Kaka mobile no mongol ba bengana na foyer ba bengana mobile no na foyer ko sumbeleki sumbeleki nga boye elongi naturel aussi bisier otomboli nga sali peka na yo na sentir pena ki makwaka na besoin de fit oya motendeli bono la mama. Est-ce que nga pensa nga take femme mariée moi si à mutu c'est là, oh my god c'est là s'il vous plaît. Moi si à mutu na kosa l'émission na bando tombo na nasi ma peka. Est-ce que c'est poli ou non? Est-ce que ça poli ou ça impoli? Moi si à mutu a sa vidéo di peka kakaboui. Maman na biso kuto autu kokufa lelo. Maman na biso maman Blanche. To yoki ba voice ebimi e matie kiti. Est-ce que biso tozala ki kuna? Tozala ki te. Basile oyo yagola. Yaka koyebisa biso tuna no président na bino wana. Afana na kana kadena, afana na Canada ti. Atuka lobi ya solo, afana kana kadena. Nana afana kana na province. Oh. Bango tu bato Ottawa. Bango ba mona biso bato Montréal nde toza penya bato Mpifo. Yaya. Mashari. Yaya. Ndeko na yo afana ka ana Canada Kena. Komo ne Kena suki Kena. Yaya na yo Lutumba. Obetele di solo. Botika mo amwasa bato na sunani na free d'ici diko. Botika ye. Botika ya mwasi na free d'ici po ba voice ezali ba preuve za. Yagola nalika ola kisabiso sila ina yo na sila bolekinga na beauté po na tiaka ba nini oyo mama do muta créer biloko yo mama do zaka na société munene mama do zaka na société munene oyo asala basili mama do mama do azama tate mama do azama tata asala société moko basala ka basili basaka ba make-up yaya nalonga munoko be manoko mo sebeza wa munoko ma sebeza yaya la ki sebiso no minu ka nini chaka bo soke zanzela minu tokoyeba ki zanzela minu mais soke zanzela minu te mutu na bino danseuse na bino na bangeka danseuse pona mona kelo kwa danseuse akufeli mobali est-ce que bo lobby magega za mwana nga akufeli mobali papa français papa bokilo français. Bon, en tout cas, maman top na kati ya poto. Via na kati ya poto. Kala mingi te mamo seka Marina laba. Louis, paka Louis. Na bato bele kuna. Na kati ya poto na mwana Belleville quand je vois impoli na lingaki tellement beaucoup. Je te soutiens, je vous soutiens. Maman mo seka Marina laba. Comment ni ozaka impoli boy comment ni nani Lufuakenda Naomi Lufuakenda na kati ya Potoville bakoya na nko baoya na nko basili oyo ngate mutu na salango ngande mutu na pose yango nga moko omoni basilo ngamo mutu na pose yango me ngate mutu na salango mami kenga ngate mutu na sala basili oyo Barry dit oui, c'est normal. Et pour na komi mukolo, c'est normal. Il faut barrer normalement. Il faut lakisa. Il faut monana. Ce qu'on bino bana mike boko ko bala teni. Si la bisalu et tout l'anjombo. Si la aussi banana madilu bo titi madilu akufa. Otiga atana tonga pambati. Si la bisalu aussi banana edo muzamba. Ata tonga pamba. Ozana ngote edo zaka na mwasi ne soki na London na Londres otika na ngote siko tango bino boya ofinga biso basi ya mabala ya mbula zomi na mitano tala yagola lakisa ka boy Saint Blaza na likolo kuna zobenga ngakalati yagola lakisa ka boy maboko na nga yango e kopon naza sa filtre nanga TikTok te yagola
Boyebi sa sila la ki sa. Mobali ya bato sila kende ki asali nini asali publicité na Suisse. Tala bo linga tena ya ko yela bino e. Akola tie suki ya sikabo ya va voyage. Akola tie suki ya sikabo. Yaya suki o $200 na mukolo moko yaya okiki si $200. Ba diffusion ba benga biso benga ngo permanent. Ba diffusion suki o ba mami kio. Et ça ka 2 semaines, 3 semaines au longoli. Soukyo. Ba diffusion ba mami ki ba benga ngo finger wave. Ah ba benga ngo finger wave vague. Sorry. Bomuni oyo. Et à $200. Et mo so fandi botali $200 penyezo ke kabo ya. Sila, groupe non nani abala. Gatsby, asa kenda. Linda, aobimisa makambo. Linda na copine na ye moko wazaka na Dubai te na mboka moko mona oni. Na Swede. Copine na Linda zaka na Swede. Komo ni nani? Fayulu. Atika kutuba media. Nzoka ne copine ya Linda. Linda kakoti so. Yaya. Naya. Mama tete. Nzawu. Naya. Makwa love nyoso. Baya mwasi. Naya avana loba. Avana na kende Kinshasa. Bongo songe na ke Kinshasa mboka na ngamoko. So na ke Kinshasa erosa nini. Bino bato arando bozo ba ya mwasi ko ke Kinshasa te. Na ke Kinshasa te pwani. Mama na ngaza kunati. Mwana ngaza kuna koko na ngaza kuna famille na ngamu mbaba za kuna ke Kinshasa te. Pona bino boza ba nani. Ta bino boyaka abakangisa bino. So bakangisi biso, so bakangisi ngana za Canadien. Na kozonga kakati. So na biki na préféré le rona zonga na Kinshasa. Ba masoko na bino baba les abakulu na tout. Ya mobali na Canada. Banano koyebisa sila bisalo vérité. Ya séparation to je sais pas ce qui divorce. Bino bana mibalo boyaka na kangi miso pona kotala bino te. Na tano bino ya suka. Bana mibalo bozomo na bakomi ba fana kwiti ba lembo na ba kaleso bana basho ya Kinshasa ba comédienne. Ba koma ba fana kwiti ba lembo na ba masoko na bango ba banda règle. Ba bala ka ba mibasi ya ba réseaux sociaux ka ba uta ba Tunisie ba Turquie. Tango kaka ba komi ana Canada tumba ba boti mona liboso mona mibale. Ya ngana deja mutu esi na kufa kala so pe na kufi na maboko ne sa pe lokote okoyeba na kutu. Oyeba na kutu sans le savoir. Bébé na chesili na nga mutu na chesili awati. Mama dote mutu a chesili. Nga mutu na chesili na nga kitoko. Bébé to sendeni. Oyo kandi batu balukaka. Ata soki eza ya dejo, eta za ya ngwanju. So na longoli yango bo ya ngwanju. Ya boye bisa botu na no mokonji na bino. Oyo ya latango. Mwasi ya uta Tunisie. Ba bengi sai na poto. Me ye olia benga tandeko cousin. Botu na no ndeko na bino, president na bino, adresse na ye na Canada ezalaka wapi? Adresse ne na Canada ezalaka wapi? Pona nini yeso ka ye na bandako ya batu neti na Montréal par exemple? Ye aliaka na bandako ya batu alala ka sukoli ya sumbi apete mukinya na masoko minene na sima. Me pona nini na ndaku na ye na vili na ye ndango zo benga biso batu ya Montréal biso tuna na province. OK, ya za siko na capitale. D'accord. Parce que Ottawa za capitale ya Canada. Siko ndenge ni so ba ye na ndaku na ye akoko mema batu na ndaku na ye teo di kambango te boni o. Ni kama mweze te boni. Dozo ya baninga ba Orlando ba memo na ndaku na bango. Meneni yo memaka baninga na ndaku na yo te. Est-ce que ozaka na ndaku? Tozaka na ndaku te. Pono memaka bat na ba McDo, na ba restaurant, na ba Subway. Memaka bat na restaurant poani. Ndaku tunandimi na nge longi tetuka, maquillage, elongi mogugu. Yaya.
tuna nano prezo na bino amemaka bandeko na yo bato bandundo bazoba mamatama minene mineno bayeka mutu apelisa moto likambo bisolo ya Mike soki ndenge ye mutu apelisa moto ya moko ya zoba ya moko be songe ozoboma musala ya sila bisalu mon cher oboma musala sila bisalu na mati likolo na monje na kati ana bino oboma musala sila bisalu yaya soki penyo za mobali aso za soka na katikati ya maboko na yo na makolo no plutôt pesa kimia tia kimia yebisa bato no oliba banda ko yunga na ba chaîne na ngai na ba TikTok na ba Facebook ba banda ko finga eza na we lokote parce que na zo ma finga yo banda ko benga na ba live na ma ko ala finga bango wa vrai chéri ba voice eza et puis ba komeza tia kimia ti oza mobali ti po ningi sila lelo biko ngana ozo musala dikolo anini asila ngana ogezo musala na opesa sila mukana na ndeni yo moko kutu ndengo zawana o lokoti babi lokosi okene ko komisa na classe po ba pesa ko mbongo wa bourse. Est-ce que yebisi si la vérité? Est-ce que yebisi les abakulu na vérité? Ah ba sina ngana chenga moko mote keza ya kotengama e mote keza ya kotengama tata mwasi abana makulutu Pitbull babi Clarisse Plasma non kwa bana tata kulutu Kobetox tuna bango est-ce que ya mobali asia mema mutu deja na ndaku na ye na tuni kaka Pitbull litutu Kobetox tuna bango na kenano epo awawa non mon on dirait tuna bango eza pa makwakala bango pe ba lakise pa bandako na ba awawa biloko nyoso bozo mona eke Kinshasa ya Kinshasa eke Kinshasa moni tout oyo bana ba kiti ya jardin ba nini tout Clarisse Plasma bozo loko Congo Victoire TV omoni tout o eke Kinshasa ezaki ebele tina likolo ndambu bandi okende parce que moko na okende Kinshasa na kende vraiment ko nakuta tout sur place soki nzambo obatela molimo mais tout na noko abana pona nini Clarisse Plasma numéro nangeza plus 1 514 290 68 26 Clarisse Plasma Kobeto c'est to solo même si beaucoup enregistré je m'en fous plus 1 001 ndeto benga kanandenga Congo 514 290 68 26 awa na ola ksepa nanga no bima pe kuna ko la ksepa pa nanga Clarisse Plasma benga natindelo ba matière et puis Clarisse Plasma Pitbull tuna noko bana pona nini soki ayambi batu na ndaku na ye alinga ko yamba batu te na kati ya ndaku ne amema bango na restaurant zwa video tia soki bokinga na kufiawa noko wana president ngo banomaki mukolo nini mwasi ya mukolo oyo mama utika liboyo kangisa pamba yaya Plasma écrasé ya boyo kangisa pamba mama biloko na yokuta mobile na nga monde bakomi Canada nyonso ekena ndako na nga nenenga kisasa yaya na mutu pamba eloko ezate mobile na nga mosutu mobile na ngai pauvre ndenge président na ba message no so meminga na mbila tokei na mutu zo plein mweka ndenge yo monter dossier kaka ndenge nga pe na monter dossier tokende yaya wallahi bile no zelo nango yaka kolia fufu na Montréal awe pangi na yo wana oye bateke ba camera surveillance za kananda kuna yo abiso olia pe olia ka fufu makasi meme oyo flower ya pembe oyo oyo ya Kisasa no zana wala Kisasa na ndaku na nga boîte oyo munene oyo sape ya pembe Clarisse Plasma de moi mais li tout de moi mona maka pinga pesa maka pinga mbote oh babi ke toza matanga tande si okufeli ya bongo koloba te nana kufi mais c'est les français
to mobali no akala bana baba mabe pardon mbaji na kena ngai Clarisse plasma ma kulutu akutu ana zo mate na libu zo bate boya bomelanga libala pardon Oli kambo somo. Yeah. Oh somo. Clarisse yebisa yagola. Ndumba papa mba muto teka tika na nini na defo. Yebisa yagola Ama tapebu asaka live kana ndaku na ye na mbetu na chambre na cuisine na salon. Maman, pas s'il vous plaît. Osez là. Pardon, kuna na tiki na se. Yagola. Na tiki kuna na se. Na zo mata. Na ebite so mobile na ngaza kuna na likolo. Yagola. Naka arrivé na Kinshasa yo, ngano toko kuta na walai. No luka toto teka. No luko kalate. Wa mobile na ngai. Allô chérie? Aki wapi bando? Aki mingate. Mai mobile aki mindako. Afanda mingi wow ziana zela bozela ya mwasi na ebite so ake wapi o biloko ne nyoso awa o biro na ye mame ngina kimi ndako bandeko bani nyoso ba fachi inga mobala kimi ngaye a plus akena téléphone te atiki téléphone Oyo, ba monnaie. Ndenge to lobaka. Ziana. Est-ce que moi je peux comme longue za awa. Ziana zo ka ba 25 sous. Pour ba 25 sous et ça la ka daka non tiki le ka babilo kwa mikie. Awa na tikoto. Non zo ba 25 sous. Yaya. Sila, so peksa batu na ote babi buanga tu na wana te. Omono okumisi kala na mida wana. C'est-à-dire que yo mtotinda la bango. Et si bomona déjà belle vie kandi. Bande konanga. Et si bomona belle vie kandi. Makwakala. Aya kokumisa biso batu to finga ka. To finga po batinda babaka ke. Biso to finge la kaye sila. Et si bomona déjà. Na tuni bino. Zana bomano awa. Est-ce que bon mona déjà zana biro mobile na nga na chambre ya Garciana. Ya Garciana ko to so pe ya Ranci na ebité. Est-ce que si bon mona déjà mobile na nga telema akumisa bato yo biso to finga ka bango. Et si bon mona déjà ya na longa bona koma nati nani. Bino basa kitoko bo sopa ba kamero ba masoko solo. Oyo bolata mo mukoni. Sila Yaka koyebisa biso. Est-ce que président kolati so eloko oyo? Président asisi makambo azana ngona Canada, batu kutu a Canada Montréal situ ya Ottawa ba osepela. Ndenge ni na lobeli yango batu ba natangi kombo te, mais ba voice ya président ezana kati. Yaya. Tozana bino awa. Président tozana yo awa na Canada. Yako bomanga tina ba mbila, tina ba assassin, ba bomanga comme ça on zo pifo. Tango to bana ko fingana na bano finga batu wana basila yo zalaki témoin ti appelé tout le temps to bano bengo noko bana ezaki yo na Ottawa ezaki noko bana na Londres to bano benga ye Makoso James Makoso na yonde kona biso a Canada wano sepela ki nangoti to finga sila parce que sila kangisaki chaîne ya ese Bino, bozalaki te batu fina bino. Bozalaki te. Bo finga ngape makolo mikie. Bino bo sakana ngai. Bino bo moni makolo mikie ezalaka boy. Makolo mikie ezalaka boye. Makolo ya mikie ezalaka boy. Yo, makolo mikie ezalaka boy. Makolo vimba boy makolo mikie ezalaka boy. Tala bo sakana batu mengate ngana bino to keka boy. Bo bomanga kaka. Na tala bino. No wabana. Tango banda ko benga na ba live 5h 3h ya Canada ozala ki oteki mapumbu no na kiti ozo benga ti na ndeko na suwa diza ndeko na yo njoka nde mwasi no siba ka tongo midi poko na zana zo zela bino
boya bobo me ofingi mobali na nganga na ebi mwasi na ote yo moko betelanga lisolo na munoko na yo ba suiveza so chetembe no mukoto ke samba na ko bimisango obiti ke ngana muto a caméra ngana muto a vidéo na muto a vidéo donc voilà bande kona olimbisanga donc na tiki bino merci beaucoup bye bye nazana